Chris Komo, bonjour et bienvenue. Bonjour Laurent Fabrice, bonjour na bande konyo su Basile Bakwa Kolanda ngai avant banana na se représenter Il y a pas de problème. Ils bango Chris qui oula comme l'homme de retour au bon sens, mon obéissance la bana semba ba bini ko na kana semba o dia ko mon obéissance la bana funa. Parce que na bitumba ta moto koti na monaki niveau na ngafuna ki na funa. Pour ba problème mingi eta iso na semba na niveau provincial ko ko ngote. Faut que na niveau national ya ngona za candidat na élection ya na décembre na compte ya funa na parti na biso eza MSL eza parti mouvement social lumbiste oyebi parti eza esika mais sali mama na ku Laurent Fabrice ici plus de 400 députés à parti moko donc c'est kokaki c'est to déborder c'est très bien yango siko na lancer mes messages na population nyonso qui sasa ya Congo ya semba mba ya funa oyebi na funa ba kuya yepe mingi donc si tu biso na semba ba avoya na funa to non na selemba po bo za leader à selemba lelo damba que je crois et super rapidement moi temps ebelé aujourd'hui là moi évolution ezali na commune amina selemba par rapport ya ba action sociale banzela ba mai kolona tout ça et na semba évolution ezali mudo le bien na semba za rater na semba évolution ezali na biso ba député musuba ya ba vota ba na semba ba yambongo bakima moi ndeko la bio journaliste ba voter na semba kuna ni député national pe provincial ya semba akima muna bio bo ingénieur soki ya wa ba nomaki pe wa na signal pa azusa ele voter akimi yako semba nyonso ya pia na charge wana na lobela semba mobima yako na bina ko lobela semba na tiga semba ote na lobela funa nyonso ça ina sangisi ba commune nyonso pour ko lobela le losco ba vrai problème à selemba au cas otoye bien les persister persister makasi yo bibiso semba to za na wendité selemba ou maeza on verra na bungu eza selemba to la wendité semba maeza te semba non to komina problème ya embouteillage moko zo poser na venir manifeste dans le béamo tongo midi pourquoi to na bezo ba sa route secondaire mais na landu ba sala de anzela non ba sa gi don zela nyos ba zo tio nyos na 24 c'est chargé embouteillage moko kate à part wana na semba osusu o na zo ba to komina problème kuluna moko zo sa na semba au kokate arrêt masuba bala c'est bon ba yebi bazo arrêt masuba c'est vert donc tant que l'équipe ça hôpital à sanatorium ba benga ngoni arrêt masuba libulu arrêt masuba na ebiongo kuluna moko eza wana kokate mais le salinga passe dit on a fani ba benginga babi kuna rayo de kena sema oke kune komina kisasa mobima e matito kulune mati yango teke na fana na pesa makambo yango na pesa ki idée faut que proposition ko tia état d'urgence na la ville de Kisasa. Faut que le barreau vérité autorité ville de Kisasa ba ko. Mais kuluna before ça le matin malgré ne bakanga. Ya wana bina lobi ndenge nini? Ba konja Kisasa, biso ba civil to ko longola kuluna te. To la capacité na biso mwana na mukimo. Kuna silité. Biso dazo biso côté biso ko 21h sur les quand même na moto ba nzela zo kanga makasha poko. Ça veut dire que biso ko to kokite. Ba civil encore ba kokite. Ya on a proposé ba militaire, ba si maintenant le ville qui ça pendant même 8 mois oui na. Ba militaire. Oui. État d'urgence. État d'urgence de taille siège contre ce que la ville qui ça. Vous avez pas idée. Et ça idée, bi na ya la million asika. Un jour au moins mais qu'est-ce qui fait que ma autorité à Mboka n'a pas de population qui capacité la bango ba civil ba cette capacité contenir kuluna c'est la réalité quinoise si il faut qu'on poser état de siège tout ça d'urgence la ville qui ça et comment alors diriger ba militaire très bien au monde et le roi aussi a pour dire bon à part ça doit pas être dirigeant il faut au moins et là on est comme ça pour les années na ba zuzu ba kindilaka ba komisi kuna makasi ya ba juge na biso ba zoranga mboka na biso mauvais service il le homme que dernièrement le chef de l'état a révoqué bango mi ebele parce que ba baroni ba rotile bango mais bango fait ba ça la loi bango ba liara ba mbongo na bango yango na idée ne aux aiteurs ba sali bongo soka ba tindi ba juge Zuzo bimisi ba jio mo ba kangi juge ba tie parce que ça état d'urgence ça mission mo spéciale oui moi que le roi so ba tiango na ville qui ça kuna autre robé da zuzo non il faut que la vérité ba conduire biso ba civil ba échouer na mission na bango yango siko to biso yetu na 2023 to renouveler ce classe politique
bato mingi bazalaki wana baéchoué mikolo bayaya bakpe bakoti ensemble parlement bakoki te faut koloba bango vérité bokoki te bofanda etika tola ntango na biso bagene oyo tozwi mpifo donc elobi ya population oyo koba na makambo ezotungisa population ngai akofanda na selembao de Fabrice atata ozala koba député awa na ofanda na selembao oh pas de complexe ça dit que na ofanda mpe na selembao na fin na quartier na nga donc bomoni nga mpe na quartier na utaka na yaka ensemble yango soki nazola musaba population selembao mais chaque fois ezalaka soki tokomi na baélection il y aura des gens oyo baya koyiba population selembao bakoma na bapolo baloso bango yaka na baélection yango to population selembao nazola musaba bango ekisa bango boye ezaki lia bango mbongo mais na baélection kovote bango te mutu oyo population selembao ezapesi charge eza ngai Christ kiwula nkomo na pesa solution na ma charge nyonso ya selembao na bila otira na selembao te na kena funamo alors attitude ya bourgmestre na selembao izabodi bonifice avi nanu ya bakuluna tobelo ko na na asuna ene mission linga ko biso sema malamu na kumi na obeti na maboko lorsque je vois rien à quoi bon na laisse mutu yelo mo bibila mba population selembao za ka to guerre na ngai na asuna ta mo selembao bat bayaka pala nga bazo pesa ba problème na bango na selembao dans quartier musolo ba quartier mwana ntulu ba quartier kalunga érosion makasi kokokate mais muta kolobi ya bango azate courant kutu ya kolobi ate photo de programme chef de l'état éclairage public na biso na sema biso na ba président il commence à la rater so comme 22 21h soki courant ezate eza ko la village parce que pas c'est comme une comment ça se ça ni bongo et ça rien à kuluna imaginez ba le bani non ba te qu'est-ce qui ou là faut le bela biso éviter ngaza mo le bela ya solo ya population na ko le bango na lancer message na ba continuer pas trouver ba solution et ngai tango na zo ke na parlement a on a décembre wa na zo ke sala musala pas nga ba copie aux alate très bien et pas nga ba ko di sokuna bimi sokuna kune aux alate nga na ena problème selembao bolingo nzava pesa ngai ya kolinga Congo na ba congolais na memango siko na gestion ya mboka pona sauver Congo. Très bien, merci beaucoup. Mais marambu ya mai na ba bidon maman ko le 3h 4h et s'il est diminué beaucoup na ba forage population koti mingi on a biso ba population ba musu ba comme ko fa antina be rodo population koti mingi même na selembao problème mai da problème majeur na exode rural là ba oti mingi ba Congo central biso Congo central là ba pembeni ba ye problème majeur ya mai eza pena problème ko itumisa ka selembao et ngana ba biso le rafa biso ngana ntango na ko ma député pour population selembao zo pesa nga chance wana na ko ma député national na selembao na ko ba mission ya ngai réussi ceux qui selembao mai écoute na selembao na ba mission ya ngai réussi ceux qui selembao ba éclairage public écoute na selembao ceux qui selembao ba érosion ba quartier érosif ça le système moi aménagement des territoires pour sauver population wana yo na zo kebisa mi biso ba ya boyi ba voir selembao selembao tout ko bi plus question bazo voter moi na bango c'est moi je suis jeune Laurent Fabrice na za David nazo ya zo beta ba Goliath ko mona ba jeter na ko ya na ko yebisa pas seulement ils ont continué à tirer oui pas seulement ils ont makasi papa nga mena ma ya fourrage papa biso bana selembao soko toki maite biso ba biso tout jeunes sont fléchis munyo za ma bidon et arani soko ko moi selembao ko mukondi mo kimi selembao ngabite plus question ngana moi selembao positivement na kitokimosi afana na Tokyo nakofana na Tokyo atana ko ministre nakofana na Tokyo atana ko président ebiki na nofana ndamu na kuna président ndamu na Tokyo il faut genre ya batunini Chris Kiwula Nkomo il faut genre ya batunini be casting nini ya batu il faut selembao ezwa pona combiner bon et senga bato bazana bolingo nanu ya selembao ba complexité selembao evotaki bato ba complexé ba ziba voix ba no selembao ba kimi et senga bato bazana bolingo selembao ko ba biso ba Chris Kiwula tout le bien problème selembao nga ko pia mutu mbongo te ba yana nga ba manga ba bikris ko pesa biso le côté pose na ngote mais biso to côté Laurent Fabrice au monde a démonstration de force donc député national il y a tout à l'élection population nous appelle singai par c'est ni de la ministère biso ba combo déjà combo za national population appelle singai changer chance wa population appelle singai na ko sa nyonso pour makambo changer na selembao na funa pe na Congo courant siko oui courant ezala qui a moi passe et a mari de nuit femme de nuit femme de nuit na ba quartier mususu Laurent na ba quartier kalunga les quartiers moi ntulu ba kulumba mukune la femme de nuit
mais programme chef de l'état bon ici que quartier bâti ba cabine mais là côté mais sous ba congestionnel chef de l'état ba cabine pour éradiquer de l'estage mais ba congestionnel o bazara mina selema wana ba chaka de stage parce que ba ramenter na bango kuna na ko le ba bon ba problème et pourtant to wana soit disant moi na moi selema za mo congestionnel akanga muno ka fana na ye OK bambwana ya côté tozo boya moi ya tozo boya lo fa busi ngani na za boya na za jeune na za David na za ko beta ba Goliath na élection Goliath ba ko koya na zo le na zo biso lo fa busi ko ndimaki c'est les morts ils a parti d'une sa ba meilleur élit depuis l'élection banda donc meilleur élit za Congo yebi ba bima c'est les morts c'est moi aussi ba zo pesa nga c'est bo sala ba choix mabe ndeko lobi par complexe oui ba sala ba choix mabe par complexe ba sala ba choix mabe mais c'est moi éviter Christ qui ou la makambo comme yo zo makambo kende yo na zo makambo kende na sauver ka c'est les morts te na sauver Congo mobimba très bien na pesa pouvoir de l'amour au nazara na oyoko bakisa funa selemba ezana na makasi oyoko bakisa souffle problème na sauver na salika selemba mo eza bien il faut na bakisa funa donc na bakisa funa na kozala national funa ka tina ke na Congo mobimba pour na sauver Congo c'est Congo na besoin ba énergie sika Congo na besoin ba énergie kalate ba loi Laurent Fabrice ba loi sur le goya et prochainement sur na yena goya na ba loi sur na goya na ngoza ka ba vangu na proposer na nsambe ko ningana mukile ko ningana to bo ba loi mo favoriser ba ta pouvoir ba te côté to ba loi mo favoriser peuple nzale sila misale kota population c'est peur ya ngobiso doye ya ngobiso yo ko pesa ba solution Laurent Fabrice très bien merci beaucoup to tuka na 5 minutes poto chuter na yo oui to zo andeko vini yepe moi na makala za mambe belé na futur ba ote ko ka so na pesi ba moto bisika zali wana ndeko na ngai communicateur grand communicateur ko la ngai na profiter l'occasion de souhaiter joyeux anniversaire na médecin directeur Chimbila baza ko fêter 8 ans de mariage na bangona madame Carmen Komo Chimbela bisika ba fani na Ipen kuna polyclinique la terre promise là où moi-même docteur na travaillera kuna donc bambo tebele na bo sanité joyeux anniversaire c'est aussi à ma nièce chérie Ulda Makengo Mabilama moi na madame Edwige Komo base bandeko nanga basi la population tout ce qui ça ozo la élection beaucoup ma député moi qui moi proposition pesali à salaire na bino qui tapo bolanda ndembongo le c'est comme 900 800 700 $. Est-ce que engouement l'élection ezara bongo on a besoin de nga pona ngai député national to rozo rataka 500 000 ah tika bon oui ça là salani bato ba ela ba député chaque jour na tongo patron honorable député ça na mbongo te munom ta jouer rôle na musa na eza ko ma problème ya musa ko mbongo te so ele wane komi yo ba loi biso ko yana ba jeune to yana ba loi solo ko ni o mona makambo to so mission na we koki ba yebi kinga zo na 500 000 ngana musa na ya ko mbongo te musa na ya ko proposer ba loi ya ko ça ba ambassadeur ko ça la contrôle à solo ya ko la ministre mo bo ete songo par la pierre mo mandaté o koki te lo ga biso ba za semba o sinel régime des koki te o pati ozana ngo ça y est biso to yende bongo biso énergie à sikande bwana ngo besoin énergie sika Congo za ina besoin makambo boy très bien ya énergie sika biso to yango très bien il y a toi message moko ya yepsa bana selemba on a pas sur bombo na ya kura ya mai ya kuluna et consort un message pour réconforter bana selemba on a dit que va belé ba olanda yo pour téléphone ils retentir ma casse en moins ouais message na nga suka avant tout message na pesa mon numéro ba nous besoin besoin de contacter ngai ezali plus 243 82 plus 243 82 48 71 891 082 48 71 891 ce que vous bengi vous commis vous yambanga moko intermédiaire exact que na pire numéro mais tango koma kuna vite remis à filmer mais ça va un message à réconfort et puis population nyonso ya funa population nyonso selemba ou ba na quartier na madiata quartier nyonso ya selemba on nous appelle subir ba mbote mingi tala to kosa makitro ta l'élection de Guinée 2006 to kosami na 2011 to kosami na 2018 peut to kosami c'est mort tika la ofele na okoti la semba na okoti la funa mu to le biso zate yango siko de élection de décembre ozo ya para ba semba bo ça la choix utile na nga mwana bino
Tout dans la campagne. Tout dans la campagne, mais pas ça la chaîne. Il peut éviter ba voter nga. Ba pèse nga chance. Chance hein. Ba pèse nga chance nga mwana bango Christ qui roule encore l'homme de retour au bon sens, molobelation là bana Selemba to bika Selemba oté et comme molobelation là bana fou. On a relation bien un nouveau bourgmestre à Selemba. Jour au ça Moussa malam ni on comme relation bien. Pour l'instant, te Moussa to moi ni te comme relation bien. Est-ce que on assure que va pèse un moyen pour assainir Selemba? C'est ça bon on a sur tali budget ya vie ya sasa ba pour na gouvernement et pèse mwanda bundam na ba commune ya sokolo pakala. Mais biso na zomona te yebi na butu le kana boja Selemba wala siko dégâts fou les ana ko raté o resanza même so ko tiwana. Est-ce que Moussa les Salema? Est-ce yango biso to ngo BSB yango te. Le basuka na kopesa mbote na coordinateur na biso ya ville ya Kitasa ya mouvement social lumbiste. Maître Francis sans oublier mandataire na biso ya Funa Maître Michel, je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toute la République démocratique du Congo. Voilà. Chris Kiwula Kombo, l'homme de retour au bon sens. Selemba est dans ma tête ya Osaka na Selemba. On a déjà de Rozulu alobi batika li 10. Longola yende Rozulu, longola yeli, longola yeli. Ayebi force na ngai. Edi force. Atika li 10 sièges. Boluka. Voilà. Côté mususu bébé bakozwa KO. Match za mabe. Atika li 10 sièges. Merci beaucoup. Donc match za mabe makasi koyoka sango. Très bien. Merci beaucoup Chris Kiwula. Tout le monde en a prochainement pour notre continuer ma solo Ndenge Zalara. Merci à toi d'être venu et que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà.